Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Salut à tous les Nélachous, j'espère que vous allez bien. Moi également, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, la Poco, je vais dire encore salut à tous les Abakouk et à toutes les personnes qui aiment Sila Bissalou, Abakouk ou non, à toutes ces personnes-là. Il y a vraiment un sujet très délicat, très délicat. Alors, non, c'est un abino vraiment... bozala vraiment très attentive na sujet parce que naza na au moins 8 points nalingi na évoquer na émission oyo. J'espère que omoni titre na ngati Sila Bissalou aza vraiment na regret. Oui, car moi, Nella NG officiel, tu es venu en parler. Oui, je suis venu en parler parce que ça fait 1 mois et demi, pratiquement 2 mois. Ba view ya SB eza bien te. Ba view ya SB eza ya kokita na façon moko yosakana te. Nazoyesa bino na one day mam sasali 28 000 views. Banda awalamuka na ba 15 000. Awalamuka na ba 10 000. SB, Sila Bissalou officiel. Ils en ont plus de 200 000 abonnés. Mams Nabino, elle a beaucoup de regrets. Quand je vous dis de regrets, c'est de regrets. Mais avant, nakota sujet wana, nabanda koloba kesali presque 2 mois. Nazui ba doléance belé par rapport ya ba view ya chaîne à Mams. Nella, yo ebi makamba ba chaîne, tout le monde a chaîne à Mams clarté, ba view ezo kita. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que chaîne à Mams eza truqué te? Chaîne à Mams eza ba sinelango te, ba salango boete. Na meki ko landela peti na ba source na ngai. Pour nga ba source, mon sujet de source baza proche ya Mams, ba géraka chaîne à Mams. Que il faut rekota na ba fonctionnalité ya chaîne pour na comprendre qu'est-ce qui se passe. Na landeli na ba source na ngai. Bato baza na contrôle la source ya chaîne à Mams. Na vérifier, na tuni batu. Na tindi batu to contrôler ba option nyonso ezala ke bo comprendre que chaîne eza triquée. Mais je vous dis les Abakou que toute personne qui aime Mams, chaîne à Mams eza triquée te. Chaîne à Mams eza bien portante, en bonne santé, eza coûte na mention excellente. Problème eza chaîne te. Problème ezali na niveau ya biso ba oyo to soutenaka Mams, ba ange adorable na ye. Yango la banda oloba que na ye awa na 8 points. Mais avant d'évoquer 8 points wana, na landi Mama Sandrine TV na pesi mbote belé ba bizu belé et puis ba prompt rétablissement. Pour nous tenir moi mais je pense que aza bien siko na ngolo nzambe malade aleki na kombo na Yesu Masia, elle va bien. Alors na lundi et lelo à vrai dire nazaki vraiment l'intention te ya osala vraiment émission oyo. Mettons na lundi ma sa lelo na biti 8 points na nga oyo na ko tika ngo boité parce que je m'étais dit so na bina loba nga na za so na lobi bombe boy au moins ra lobi to yamba bapel, mais il y a quand même de réactions parce que là le tort est partagé dans une famille. Quand il y a un problème, on doit s'élever pour en parler. Et puis
nela chou nazalanga muta ba sentiment te nazaka na mikotisa pe na sentiment te. Donc moi quand il y a quelque chose il faut naloba yango sincèrement naloba yango sincèrement naloba yango ouvertement mpona nini mpo soki tosokoli pota te avant totia kisi nyonso tokotia likolo ya pota oyo eboti poso ekosala eloko te osala eloko te. Il faut pota esokwama etikala mpenza bomona mpenza poso yango elongwe musuni yango ntango bootia kisi ekota eguérir kati na pota. Premièrement point ya liboso parce que avant nasala émission nase renseigné ti natuni bakuku ndomoni tosala sondage eza na bakuku mosusu oyo babandaki kocontacte nga natuni bango constat nini constat nini oyo bino bosali mpo boya koluka ngai. Babandi na premier point ya makasi balobi bakuku bakomi distrait pourquoi na sortie médiatique ya bato. Quand je parle de sortie médiatique oyo naoloba ezali eza na bachroniqueur mosusu eza na bachaîne nano ebele déjà oyo esoutenaka Mams. En tout cas félicitations à vous, je vous aime beaucoup mes chers, vous êtes vraiment des très braves parce que kozwa risque ya soutenir Mams eza très compliqué avec tout ce qui se passe déjà dans le monde du théâtre. Mais kaka na bachaîne wana eza na bato mosusu basalaka sortie médiatique na bango mpo aya mpe kofongola mpe chaîne na ye ntango ye wana aoya na elo mo boye ya okritike mutu moko boye oyo aza peut-être artiste to te mais peut-être na kala bazwa na baproblème moko na Mams to ye nde azwa problème na Mams to makambo moko ebima na Mams baoyaka na nkombo ya mutu wana to na nkombo ya mutu mosusu oke bazalaka na Mams bazalaka esusu te. Ntango mutu wana koya boye abandi koloba bakuku bakomi distrait ya kolanda mutu wana ekomi olie bazala concentré na ndako na bango balia na ndako na bango bakomi kokende kolia kuna yango tobeta toujours sete ke il faut soki film eza na marché abakuku akipe polémique te. Film eza na marché mais en même temps sujet ya Bellevue na Jérémie eza pe na réseaux sociaux boyebisa nga lien nini oyo Bellevue o Jérémie na Sila donc entre Jérémie na Bellevue makambo na bango mibale etali Sila na nini mpo abakuku akende kosingere na makambo wana. Totali bien il a na point commun monté point commun ezate o ezali ko rassembler bango ezate mais curieusement les abakouk basingere na likambo wana bazwi part ya songolo. Allez ole bazala concentré toa na filme Jean 10 totala yango non place oyo bazosala balive parce que film ya Mams ekotaka 18h ya Afrique du Sud to mpe mwa retard mpe mwa 19h 18h ya Afrique du Sud eza 17h à Congo eza peut-être 12h ya États-Unis to côté mosusu mpe 13h ya États-Unis ezali peut-être peu 17h na France, Belgique, ezali 15h ou 16h je crois si je ne me trompe pas na Londres. Bakouk baza tellement partout surtout to baka en Europe mobimba balali déjà air wana batebeli ba ota misala ba ozonga bandako vrai air pena ke ma théâtre koti befu batu batala. Mais peut-être au même moment wana ba live ezali na Facebook to na TikTok to na YouTube kaka wana na ba chaîne mosusu ba osala débat na banga makamba Jérémie na Bellevue
Abaku kake koluka nini kuna atiki filme. Atiki filme. Il faut tout le likambo. Chez la même c'est ça triquette. Chez la même c'est ça triquette. Chez la même c'est ça que Babaku bakoti na lo yenge. Non seulement ba soutenir. Il suffit qu'à mutu moko boye aya aye pour la intérêt et loko na loba ki en temps aussi mais abimaki. Ça va ki moke bana abaku boza la prudent. Mutu nyonso alingi abenda mams makolo. Azwa moi lupembaski na komba mams. Ayaka kaka puna loyenge bateka na lobaki eloko esali même pas de pona balandane la NG officielle bayebi eloko na sole na mutu mo elomo na baki na ndosala ba analyse donc zongela kosala ba analyse ba film mata na sala analyse ya film il faut bino pe bosunga mams tozana pona soutenir yebo yebi bino moko ndenge makambo ezokende na internet. On a lingotanga bakomba bato mususu te bakomba basongolo pakala te na video oyo me botala ba chaîne mususu ba vieux kitara te pona ni bato wana ya chaîne wana mususu wana ko oboyebi wana ko batalaka ba film bato mususu ta part ya mama na bango boni bino bana mamsi ba ange adorable vous êtes partout comme ça. Deuxième point oyo siko ezali bakuku nde bamemeli ngango balobi nela chou beta sete na likambo mamsi ayokaka yo beta sete balobi mams tolingako mingi ozali mutu abatu toyebi ke oza mama gentil oyambaka po okendaka o penza mams sila bisalu mama na ngai my mommy, I love you so much. Mais, wana eza oyo na yambi vraiment oyo bayeli ngai nga na zwi kaka ngomoni nga on a seulement utilisé ma chaîne pour que je fasse passer ces messages à Mams Cécile Abissal. On m'a seulement utilisé. Mams balobi olekisi ba sorti raison oyo wala bakuku bapesi nga raison babi si tokokozala concentré na chaîne tezake Mams ake partout sikoyo tokomi embrouillé tellement tolingake mingi Mams bakuku bakomi embrouillé abi tellement balingako mingi abi tolingaka Mams mingi bisika tozokende tozolanda ye tolande batangeli nga na bachaîne na otanga babi na Jérémie balobi Anna Yana na Canal Congo leader à Missy na chaîne à Viti production ya Vincent Chuluzi production mikolo kutaza kuna mingi Mams ba film ba 200 ba 300,000 views Mams azode ko sala kuna. J'espère que vous se souvenez na film bana Mams sala ba Mungala Mukongo boyebi film yango na olobela wana film wana ba 300,000 cas oyo ebeti na chaîne à Vincent Chuluzi na chaîne à Cardozo na chaîne à Kevin Sidney babi Mams tellement tolingake mingi tellement zotambola na bandaka bato mosusu biso mpe bana tolingi ye tellement trop tozolande kaka bisika azokendaka kuna akende na ndaka motu biso bana mpe tolandi akende na biso bana tolandi tozolanda mama ya biso bisika nyonso babi Mams bana no balobi na miniti oyo bakimi mpe mingi na bandaka bato mingi oza mama boboto otamboli na bachaîne na bango mpe mingi yaka nanu zonga nanu fanda na mpe na ndako na biso babi mama nzala fanda na ndako tomona yo wana eza message oyo nga nazwi baza na bango na problème te ke okende na bandako wana mais oke yango nde au même moment partout au même moment ozawa yango esali bango perturbation mama si là tu as perturbé tes enfants mamie
tellement qu'elle t'aime beaucoup, les enfants t'aiment beaucoup. Babi, cette fois-ci, mamie, reste d'abord à la maison, renchéris ta propre maison. Les enfants ont faim, ont soif, ont envie de boire, ont envie de manger. Reste d'abord à la maison. N'y va plus dans toutes ces chaînes-là au même moment. Choisis tes moments, peut-être par exemple, quand tu mets pas les films sur SB en ce moment-là, tu peux jouer dans l'autre partie. Parce que tant que tu vas soutenir, tu peux soutenir soutenir parce que donc quand on est même soutient cette personne-là, automatiquement on va soutenir Mutouana. Ce qu'on a que hein, moi sur côté film attends moi une semaine pendant un 6 semaines yo joue à ta côté mais pendant que film les ali mami ba bonde le abi maman abiso non on te veut pas, on refuse que tu puisses partager ton aura à toutes ces personnes-là. Bazoyi bayo makolo ndenge balobi. Alors, écoute ezali najwa ki on vraiment na commentaire et puis na moni sous car la même personne a commenté les sous massa balobi mams kobwaka bato misusu oyo basalaka polémique. En tout cas, on a vraiment naïbité parce que ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi. Je vous assure que ça vient pas de moi. Babi, pourquoi balobi raison? Raison est que babi, ce n'est pas tout le monde qui sont à ma coupe. Il y a aussi ceux-là qui sont naîtres. L'habitude là de faire des dédicaces à Songolo, à Pakala, à celui-là, ça aussi fait, hein, et Membisipe moi Batou, Mams, on t'aime beaucoup, on sait que toutes ces personnes-là te soutiennent quand il y a des choses qui se passent sur Internet, vous pouvez aussi les remercier autrement, peut-être dans une émission, comme vous avez fait pour le vote et tout. Mais quand vous commencez à les mettre dans le film, là, ça décourage aussi. Mams, est-ce que vous ne pouvez pas aussi voir sur ces côtés-là aussi? Parce que d'autres qui sont neutres, on parle de journalistes qui sont neutres, qui ne sont pas à Bakouk, mais qui t'aiment, qui parlent de tout le monde. Et ça fait pas bien, même dans les abonnés aussi. Mams, vous citer, mais est-ce que vous pouvez même le faire, peut-être par une conférence de presse, comme vous avez fait la fois passée, là, je crois en 2023. En tout cas, Mams, de ces côtés-là aussi. Il y a... Please. Alors, il y a aussi une personne qui m'a dit, Maman Nela, habitude na biso tozalaki nango ya kokata baparti ya kobwaka na TikTok. Asalelinga kutu parallélisme alobi, omoni film a Vincent Chiluizi oyo asali baka ezali po baparti ebele babandaki kobwaka ngo na TikTok. Oui, on sait que page Mams a na page na Facebook habitude wana Mams azalaka nango kala ke soki film ekoti aokataka chaque jour mois parti atie na Facebook na page na ye moko abalobi habitude wana ekenda wapi parce qu'il y a des personnes qui peuvent être distraites ba éviter que déjà film ezolekana SB ba éviter ozomona siko habitude ezala pour Mams na éviter pourquoi pe ici là na éviter pourquoi ici l'habitude wana Mams azalaka soki film ekoti na page moko boye eza na Facebook wana omonaka mwa parti moko boye pian elansami omonaka bandenge kosurfe oyebe akute ke o
kuna na SB babwaki film so kako moni ka mwa parti kaki mam sabwaki film okimi mbangu oki otie otali eza pe bongo pe na page na ye Instagram bokende kotala page ya mam si Instagram etikala bongo babwakaka esu baparti te en tout cas baparti vraiment oyo babwakaka vraiment na Instagram ya film ya mams eza lisusu te bokende mpe kotala bon nayebi eza na page moko na TikTok ebanda mpe kobwaka mpe baparti mpe ya filme ezalaka mpe moko te mibale ezalaka ata 3 ata 4 ata 5 page nazala komona yango mais esila ekoma kaka balive ya bato bapolémique mwa parti moke okomona kaka mutu songolo mutu pakala azoloba makambo azofinga azosala boye toutes ces pas naoloba ya page ya TikTok oyo eza ya mams te mais oyo ebanda ya kosoutenir mams ebanda ya kokatakata baparti naye ya filme ezotia naolobela wana rien ti lelo esukaka bongo etiamaka esusu te etiamaka esusu te eloko mosusu balobi makambo nga na koloba nyonso nakobomba eloko te nga bapesi nga kaka makambo nalobi bongo nga na koboye oyo ya récolté mam so mpe tosali boye te mama okocomprendre te ifo tosala kaka boye mpo comprendre mami so tolobi boye te ocomprendre susi ya bana te dazocontinue balobi mams na SB komaka filme yo moko créer nde deuxième chaîne mpo otiaka bafilme ya bato mosusu oyo balingaka yo oyo basutenaka yo otinda mpe bato bakende kosabone kuna lokola songolo asala na chaîne na ye moko azotia bafilme c'est elle c'est sa personnalité c'est elle SB quand on parle de SB on voit Sila Bisalou mais si vous créez une seconde chaîne Sila Bisalou 2 ou Sila Bisalou fan ou Sila Bisalou voilà au moins lokola ndenge Vincent Toulouse asali la voix du peuple oh la voix du peuple oh la voix du peuple etiaka tout après la voix du peuple a créé Viti Production Vincent Toulouse Production oyo ezotia bafilme kuna c'est la même chose koto ezali SB soki ata okomi ata SB Production kuna mpe motu nyonso aza na beza kokoba filme oyo yo ozosoutenir akomi kuna eozala bien abi eloko mosusu mpe esali bongo mpo bato mosusu baokona bafilme ekotaka na SB bato mosusu bazala na bango bata jalousie balingi kaka mams na bango nde akomelaka bango bafilme babi mams on veut pas dire d'autres personnes komaka bafilme mais toyebi ki yo oza mama boboto yo soutenaka vraiment bato vraiment oyo balingi yo mais à travers yo mams osala la personnalité na yo komaka okocrée chaîne mosusu bandeko wana bazokoma bakona bafilme ezokota kuna me na SB etikali ya yo mams bato mosusu balobi mamsi oza rare okomi tellement rare mpona bafani na yo liboso ezalaki okomela bango bamessage esalaki ezomaintenir yo na actualité mami osala mwa petite vidéo ozosoutenir genre que mes anges adorables je vous aime beaucoup abonnez-vous sur SB télé celle officielle et tout babi mam moni so osali bongo esali ke oui obimi oboni ki donc bakuki balingaka bongo me
Attends-moi, petit live, lève-moi 10 minutes, 15 minutes. Coucou les Abakouk, maisons adorables, je vous aime. Abonnez-vous sur SB officiel, vous aurez un film. Ou soit vous activez, parlons un peu, qu'est-ce que vous voulez, des propositions. Même si vous voulez, faites. Na live bande kaka ke otie kaka écrit ka ntango otie lokola page no eza page moko ya monene mami na Facebook wana omonake bato bazopesa baproposition babima misusu osala yango lisusu te ondire okipaka lisusu te babima misusu zongela même video ya 2-3 minutes obwaki olobi mo eloko mpona bakuka bato balobela yo bakozwa video wana baperpétue yango basalela yango baémission ale esali ke ezala maintenu babi mami okomi rare il faut mona na mama babi il faut mona na mama babi non zonga komonana alors ya suka nde oyo mpenza mama na sombele ya likambo balobi mams ozalaki na yo moto ya kokende-kende na bandaka bato bikenda-kenda te eloko nini ezwi yo obuka barrière kolanda bato te zongela charisme na yo ya kozala epa na yo moko bato bayaka koyaka kotala yo epa na yo moko balobi charisme wana ozalaki nango nde ezomanke bango komi partout ndenge balobi wana ngai te wana nde babakuka en tout cas ndenge balobi donc mais en foi de quoi babakuku balingaka yo babakuku bakomi mpe distrait surtout oyo wana bazotambolaka na bachaine na bato misusu wana place bazolandaka o disperse wana nde wana vraimen ezali place vraiment bafandeli epuis eloko mosusu ezali wana kutu wana oyo nyonso na tolobela bino wana eza oyo bato bayelinga siko oyo nga moko nasali constat ezaki Abakouk akomi moto ya sentiment aolanda nyonso moto akretie te eza na bato mosusu bafongola bachaîne na bango bazala na bacontenu te contenu na bango kofinga bato mosusu mpona mams donc Abakouk ata bokende na bino kotala kuna moto mosusu oke akrea chaîne na ye me contenu na ye ezali mams ye mpo na ye soki areuswisa te na monde ya théâtre eza mpo motu moko songolo pakala moto atiela ye kale apres akomela na haine na ye wana olasi alaki haine na ye moko ya koutilize kombo ya nsila mpo aselaki haine na ye bien contre motu oyo donc azoutilize mams na bakomba oyo eza privé bakomba oyo eza ya ye moko kaka mpona donc ya okasa lokwa osala bien mais eza na bato mosusu balingaka na bango bongo te donc bachaîne wana nde Babakouk bokima yango parce que tomonaka bato mosusu ya songolo pakala balandaka kaka place oyo mama na bango azali bino les Abakouk vous êtes les Abakouk de Sila Bissalo. Vous n'êtes pas les Abakouk de n'importe quelle personne. Bien sûr, vous avez le droit de soutenir une personne qui soutient Mams, mais de ne pas soutenir une personne qui s'est créé un conflit quelque part, qui s'est créé un conflit ou a créé chaîne et que la personne n'a pas de contenu à poster sur sa chaîne et qui a créé comme si Mams bouc émissaire naïe kombo ya Mams ekomi na bemission nyonso ezosala ki bato ebele baoyi na Mams
Pona makambo okutu mam sayebi daye mutu te makolo te et puis bakouk botika ko soutenir batabongo baza ba profiteur c'est ba créer ba chaîne na bango ba salela ba contenu na bango ya bango moko yo créer chaîne na yo okosala la contenu makambo tozui et ozui si le tile bouc émission ko sala ra komba si la te tu crées ta chaîne crée tes propres contenus fais tes analyses ngai bon émission na ten komba mutu na bo otara komba mutu. Mais je pense que j'ai parlé avec beaucoup de sérieux, c'est des paraboles. Batumsous va aussi reconnaître. Ça peut non. Bon, moi on avait des commentaires, nous na ba commentaire nangai. Mams ala na ba regret makasi. SB ikukaya kokoma bongo te. 28 000 vues na un jour te. En dehors ya ba onyo so ba pesinga abakouk totika otambo bitambola tambola. To soutenir batumsous mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant toi qui ne ko soutenir batumisusu, to banana ko soutenir ndako na biso moko. Peu importe o biloko balambaki, nyuso mona biloko balambaki et fufu ezaki ote bolia. To ko lia ka pozo banga mamati. To banga mama ko to respecter mama lam biloko ata mutumsu ndako maki film atie na chaîne mais lokwa olingi mama. Et ils ont un compte à maman, c'est sa maison non. Soutenons SB parce que c'est SB qui a SBND. Soutenons ça. Mam ça na ba regret ba ko to bongi sa côté wana vraiment bon landa wa landa émission na bien te a bandela a rebandela et au sala bien. Coucou à tous les Nela chou, les Nela cœur, les Nela love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Donc que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.